Magazi Kinshasa na biso réalité ya banaki réalité ya banakino Magazi Kinshasa na biso eleki partout Buyukiti Bukuyoka kaka Kinshasa na biso Kin eleki partout KNB Kinshasa na biso Kin eleki partout Kinshasa eleki partout mikolo neza bino pardon Jima sala elo karatakate yana benga gayo Jima mokende umela bana kin ke bana jako zape so kuta nango KNB KNB Téléma Kinshasa eleki partout Jima mokende umela KNB ko zape te so kuta nango check au Vandi. À travers la flamme par la com, devenant fort. Vendredi est là, mon abalandinion, c'est un magazine KNB Solembati. Compé Sabinyo, bah, vraie réalité à vie à Kinshasa. Donc, au fond, l'édition de la Mokolo Alelo, on a des cours constitutionnels à outil qu'on invalidé. Groupe, il y a des députés à Kinshasa, à peine à la province Moussoussou. Bolanda. Constitutionnel à rendre public na Tongo ya lelo vendredi 14 juin 2019 ebele ya ba arrêt invalidant ba député oyo ba bungisi ba siège na Assemblée nationale totanga par ailleurs que Thomas Louaka Losanjola ancien ministre ya ba travaux publics remplacé Kata Sikiala na conscription ya Lukunga. Le professeur Michel Bongongo, plusieurs fois ministre, azali validé na Bikoro. Kashuruzi na Masisi, ministre honoraire Matadinenga, yepeli susu validé na Cour constitutionnelle na Tchango. Kalonjipe kaka na circonscription moko. Par ailleurs, Papi Pungu, président ya Ligue de jeunes ya PPRD, azali validé na Funa. Banza Lunda John, membre du regroupement ABCE, Yepe azali validé na Kalemi. Kayembe aza invalidé na Kananga, Maloba Banze na Lubumbashi, Bigabwa ya l'INC azali remplacé na Mosusu ya parti moko na Walungu. Egundu PPRD azui place na Boudjala pe Sylvie Mbambi na Zongoville. Séraphin Oumba, avocat et secrétaire adjoint à UDPS Kibasa, a lobby que pas trouble ou outil koleka entre batu ya PPRD na UDPS et Sengeli, ma responsabilité est à la établi état de droit et ça, paix justice. Magazine. Magazi Kinshasa na biso réalité ya banakino Magazi Kinshasa na biso responsabilité ezali mingi na biso ba politique mingi na bato oyo ya Assemblée nationale kobanda na biro na bango na député oyo abimisaki maloba oyo esengeli te liboso na lokumu ya mokonzi ya mboka wana responsabilité ya yambo pe responsabilité ya munene parce que bango bazali bato oyo bayebi ete mboka na biso euti kozala na ba conflit ebele eza pays oyo tobengi post conflit esengeli mingi kolengela kimia kolengela paix wana eza musala oyo biso ba politique biso bato bakonzaka ba parti politique tobosalaka yango na mutu te tosalaka yango kaka na ba limite oyo ndenge te mboka na biso ezika te wana eza ya yambo kasi oyo ba conséquence mususu ekoti pe kaka na musala oyo biso ba politique ya koteaka ba base na biso base jamais koki kokende liboso ya mokonzi na bango base ata mutu oyo aza na base ata leader ndenge nini
ba parti na biso ezaka ba canon nango déterminé ya communication. Oyo secrétaire général à lobby, oyo chargé de communication à lobby, au porte-parole à parti à lobby. Tant que les lots ezala FCC ezala cash les lots batubayeba. Tant que mokonzi ya mboka Félix alobi nanu te que coalition wana abu opia. Tant que mokonzi ya mboka Kala Kabila pe alobi te que coalition wana abu opia. Oya kokende na makanisi wana liboso avant bango ayeba kaza mutomboki. Aza mutomboki pe l'état na biso il faut ayeba ko s'occuper nango. On a tant de responsabilité, nous avons des responsabilités à mibale. Tout le bataille à misato. L'État n'a vu ça qui cause la nase à la coalition wanate. Nase à la base wanate. Qui jamais qu'on permette n'amboka oyo ndenge zali, ozala olati couleur ni to couleur nini, oya ko tia trouble n'amboka na biso pe l'État na biso kanga maboko. Biso to lingi pe to ki ministère de l'Intérieur a frappé. Police a kangi batu, justice a sambisi batu. Mutu wana yebi ete nazali citoyen limite nanga liberté nanga esuki place liberté ya mlinga ebandi. Wana oyo nde babengaka autorité de l'État. Soki ya ba responsabilité ya kozwa mutu nyoso azango na niveau na bango. Ba ye mususu ba kozwa responsabilité na bango par rapport à ba base na bango. Mais le ministre de l'Intérieur peut avoir responsabilité par rapport à la casseur et à la fauteuil de troubles. Mais quand si pour les députés, on a fait balobaki. Immunité na bango tondimi, basa na immunité. Quand si le collègue basa bato FCC passe à la mesure oyo, baye baye ke mkonsamboka bato sakaye. Fils Mukoko asengi bakutana na chaleur batia na se bitumba eza na tina te po basa ba partenaire. Magazine Kinshasa na biso. Réalité ya banaki. Réalité ya banaki. Réalité ya banakino. Magazine. Nazo regretter au effort ndenge ba jeune a PPRD tellement ils sont manipulés par l'argent. Basali manifestation na idée ya ko contrecarrer mu pepa démocratie bakanga mu pepete na minute onde tozawa biso tomoni bangonde babandi mabe babiloko chaleur a olobake azoluka mutu nanga na yebisa chaleur nga na o babengi kisimba munene na Tshisekedi. Je ne suis pas n'importe qui. Le problème est allé na minito na zolo baboui. Mariage wana ya cash na FCC nga na boya en tant que gardien du temple à la démocratie. Mariage wana et simbati. Na zoze la PPRD baki ndo funda nga na justice na oke samba. Na za preya oke samba. Nga muna buki ba permanence da bangota. Nga muna mukebo na kobuka permanence. Chaleur mutabuki ba permanence na bango po a charger nga makambu wana. Yango nde to lobaka ke baye bana bango ke biso to ba non violent, nous respectons les garants de la nation. Makambu a coalition bango le ba finga président de l'Assemblée. Biso to tika bango. Ba violer article 77. Article 77 lobby que toutes les matières qui concernent les chefs de l'État ne peuvent être traitées dans une plénière. Ba violer yango. Ce qui fati azalaki na pour fati azana tolérance. Oyebi que article 148 lobby président ko boma parlement. Ngande nazabo na lingi na ngasu makam na bangwana te. Kabila vanda na kwe na etotala soki yende mukonzamboko. Meti nazana nga l'aise nazo tambola. Na yoki balobi ba osala marche, ba sala marche en okas tout monde.
baosuka kaka na swene soki bameki baomona mpe marche babiloko bazoluka bo chaleur na oyo biso okokanga te ngai na musika okokanga te ata ozotambola na minduki nazoloba na batu katanga mbujima ekisangani partout le mot d'ordre est donné déjà prenez-vous en charge Tshisekedi aloba pouvoir baprotéger yango na minute oyo bagarde de république sali na bamura kasongo tolingi toyoka ta gaz moko te na limete mpe na minute oyo mama Marthe aza na limete boya bobeta bagaz eza normal soki bakontinue bato ya PPRD teni eyatama apamba te nazobanga bango te naza na quartier na ngai na déploye mpe batroupe soki bakoti baomona makambo na bango so balingi négociation tokutana na bango na 7e ri tosola Fachi siko atikali ye moko nga natika Fachi Tshisekedi atikelanga Fachi na mema Fachi na bukonzi nga na aneti bato bazwa ba jeep batambola nango te nga na lobake na kosala te na kotika na parti pona contrôler bato ya Kabila lokola bango balingi ba précipiter arrestation ya Kabila baomona ngo nga na anata ya osola bato abatiela bato ba poison te na minute biso nde toza boye naza prêt na pokwa lelo tokoma kuna na 7e ri tosolola na bango totia na se. La communauté internationale des hommes d'affaires du Bon Évangile vous invite à prendre part à sa 25e convention nationale du 16 au 22 juin 2019 au Pullman Grand Hôtel Kinshasa. Nous voulons vivre des choses extraordinaires ensemble avec un thème merveilleux. Sois une couronne éclatante dans la main de l'Éternel. Programme Le banquet des dames, le dimanche 16 juin 2019. Participation sur réservation. Forum des opportunités d'affaires et d'investissement. Le Forum des opportunités d'affaires a permis au Food Gospel de produire des hommes d'affaires d'une nouvelle dimension. Du lundi 17 au mardi 18 juin 2019. Entrée libre. Rallye de témoignages du mercredi 19 au vendredi 21 juin 2019. Entrée libre. Banquet d'affaires. Samedi 22 juin 2019. Participation sur réservation. Contact +243 81 01 80003. Cordial, bienvenue à tous. Population ya quartier du Mezi na Mongafula basepeli makasi ndenge chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi amitiaki na ba travaux ya kobongisela bango érosion oyo ebandaki kolia bango. Magazine Kinshasa na biso réalité ya banaki réalité ya banaki no magazine Kinshasa na tozali na quartier du Mezi na cité verte commune ya Mongafula ya na osenga na bakonzi ya mboka basalaka pe suivi même ye mokonzi ya mboka na biso numéro 1 aluka moye mokolo mususu aleka ya kotela rapo yeso ya kotela o bazolana lani na cérémonie so bakobanga babi no papa mokonzi ya mboka aleka ka wana atalaka tozo sepela na travaux oyo to sepela o makasi mais aliro babandilaki na lelo eza différent tant babandaki ezaki ba 15-20 camions par jour ya mabele ezo ko boire mais sikasiko ekomi ka quelques camions au moins que mosala ezo ke na ralenti alors to lelaki na bakonzi ya mboka ba osala biso musala oyo Bruno Chibala baya awa ba wanga libulo ba mona yango te loko moko te mais ba bisa ba mbongo ba lia ba mbongo wana alors to mona ngile seule solution faut to kanga nzela yango ne to kanga nzela après de 3 séances awa to moni solution ezwama solution mutazuli biso chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi yene mutazuli biso solution oyo biso sepeli bana mboka ezala ne boye mais ezala tenenge eza boye ezala ya kokundama te tango basalisi musala oyo bazala ka suivi ko lanelaka ndenge musala ezokende so ba pesa bango 2 millions de dollars so ba pesa bango 3 millions faut ba lekisa 3 millions wana de dollars musala ni musala ndenge ne salami musala fo emonana ezatene bazui musala wana basundoli bakatika ya mukuse bazongi na bango bongo te na pesi bino merci d'abord ndenge boyo visiter biso
En tout cas, na CP mingi na musande wanda usalema pena. Mais suivi des à makasi pena. To CP pe la président na biso Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Depuis que yaza kino pena mwana bota miawa pena. Mais suivi des alanda pena bango makasi pena. Pour ceux qui atiki pena moi temps, okomona ke musa usema bongo te. CP makasi na papa Félix Tshilombo na makambo nyonso ya saleli biso. Nzambe apambula ye makasi akoba na musala oyo lokola kanisi biso. Papa Chibala awangani biso. Tango tokendaki pa Shadari awangani biso alobi ayebili bulu oyo te ayaki kotala te. Lokola Félix akanisi biso azui biso na valeur tozo sepela mingi Nzambe apambula ye akoba na musala oyo. Eza libulu moko usami koto oyo bakonzi oyo bazaki vuma liboso koto oyo bayaka vuma kotala vuma libulu oyo mais tozo kamwa Chibala ayaka awa mais mikolo oyo bawuti otuna ye pona makambo ya libulu oyo Chibala wangani ke ye vuma ayaka vuma koto te mais tozo pesaka Félix chef de l'état mbote ndenge vuma abani misala oyo mais akomisa vuma tina suka. Ça la dégâts na ba répagnance ba Kinoa Pilchard Diamond cadeau ya Beltesco. Réalité ya bana Kino. Betesco azara toujours prêt na ba consommateur na ye. Na yango pona rolia kitoko Betesco azana ba produit alimentaire ebele ndagisa ba Pilchard Diamond. Pilchard Diamond eza Pilchard mismo kitoko pona rolia. Oyi rolia ngona kwanga, rolia ngona makemba, oyi rolia ngona na loso et surtout ba mama ndako ba yuso rolambia la ngoni ba pondu, ba matembele, bandunda, bangai. Donc les légumes verts nous sommes accompagnés on a Pilchard Diamond. Et un bis minene qui tourne on a quatre misunia bien et bateau le Seigneur va y baquer. Na ba Pilchard nous sommes Pilchard Diamond et l'équipe qui tourne magas pour nani. Il y a on a quatre bis na bisi. Donc ils en a 280 grammes en bisi. Donc sans compter emballage à boîte. Au moment que ce que lait en haut au cotonda ils en a pas protéines, ils en a pas vitamines, surtout ils en a fer. Donc nous a recommandé na bateau surtout à maman Yazemi. Bano ba likokola malamute et surtout ba veillère les sous et pourquoi pas bato basala misala makasi et sengi bolia kamingi mbisi ba bengi Pilchard Diamond pour faire raison na kati et permettre aux anzoto makasi à tout moment aux ali kosala sans être fatigué. Kende ko adhérer na mutuelle de santé bonnes œuvres aux soins de santé à partir il y a $5 par mois il y a abonnement. Mutuelle de santé bonnes œuvres ezali lisanga oyo epesi bana Kinshasa pe bana ya Congo ya RDC nyonso occasion ya kozwa ba soins de santé appropriés en souscrivant à partir ya $5 par mois ya paba. Consultation générale, consultation spécialisée, ba examen à laboratoire, ya contrôle, imagerie médicale, service pédiatrique, pe soin ya bana na chirurgie. Pour nous souscrire, ils allaient d'abord gratuitement. Nous tenions à souscrire d'abord comme une entité, une église, ainsi que par responsable fidèle, par école, ainsi que par responsable, par enseignant, par élève, ainsi que toute personne a un métier libéral. Aux nani musala ya motard, aux chauffeurs, aux receveurs, aux TKK, ils ont ouvert pour la montagneuse pourvu qu'ils aient la minorité. Ils allaient dans la catégorie Misato, mais catégorie il y a les bosso, ils ont ouvert dans la montagneuse, ils allaient abonnement il y a, n'est-ce pas, il y a $60 par an. Donc ils ont droit, il y a consultation, ils ont la consultation pas un généraliste et pas un spécialiste, dentiste,
maladie représentée bakomona yo ozana droit ya premier soin et puis ozana droit ya conseil ça d'examen nyonso ko bakoki kosala. En souscrivant à partir il y a $5 ya pamba par mois au Biki si libota na yo ou éviter ba dépenses improvisées pe aux 8 contrats ya ba soins ya qualité. Pour na ba information nyonso les cas na siège ya mutuelle de santé bonnes œuvres na numéro 12 ya avenue ACP quartier sans fil soki okiti na entrée à Petro Congo aux 8 juste droite na yo première avenue ACP et Sikanini Okotuna Joa Medical Center topé au Bengi na 097 77 26 599 09 98 58 25 69. Okozwa fiche d'adhésion na yo ya mutuelle pose ba soin yo na libota na yo mobimba. Mutuelle de santé bonnes œuvres talandenge mabota na biso ebiki. Bamama ebele ba contrôler kabana na bango ya mibali ata soki déjà bala. Est-ce que ça malamu? Magazino ako contrôler soki mwana je pana bango mais pana imona ndako na contrôler te ako mpe responsable makambo na face ala makambo na imoko a diriger vinaye ako contrôler wa mama ndoki to bazali pona ibaza bazali batika biloko wana batika ba contrôler pe mibana bango mais batika mwana ye pe a contrôler pe ndako na ye te zo mérité te maman contrôler mwana na ye tina ndako libala donc ba limite moko ezalaka nango zo senga maman contrôler même susu zo senga te soki ba maman bazala na habitude de contrôler bana tina bandako libala batika base limité pe na ba limite na bango monani ke no ba maman bako se limité o ya libala pe batikela pe bana ba continuer na bango créer nango trouble te mais so azama sans confiance créer trouble so azama sans confiance ta mona kaka ezaka moboti hein fala ibaka makomi se se passer na kati ya mama soki eza mabeto eza malama contrôler ba projet ya mwana na ya mobali non eza normal te soki mwana déjà ça ko déjà longo na mboka baboti na ye akesheye aza déjà na ba makambo ezosenga ke non il faut agir ngo yemoko eza ba makambo so dépendaka wana ezosenga il faut to benga maman so ti papa pour que na pese so ba conseil mais soki eza pona ba projet eza pona ngana mwasi nanga il faut alandela ta mususu pour que no bana mwana nga babeli boy ba maman basala bako konde basala misala ya ndingi wana kolakisa ke no alingi mwana ya mobile. Soki camarade na yo alingi soki camarade na yo ya mobali alingi leki na yo ya mwasi oko réagir ndenge nini bakinwa basololi Magazino Kinshasa na biso réalité. C'est que on linga na bolinga profit, c'est que on linga leki na comme on linga leki nanga, azale ko bimate, comme na no côté pa na biso, yango profiter on linga leki nanga ba mbote ba nini, c'est comme alibal. Leka moninga za leki na yo. Comprendre? To lingani mengana ke pa na bino linga leki na oto. Mais on linga leki nanga plus que moi. Hein? Est-ce que tant on a coûté na bino? Est-ce que na ozala content? Na ozala content te na la mécontent. Yama mabudi. Na otika bango bona saini. So mo leta mobali mabe na ko conseiller ki ngai kwa kama de tambol ngai tindi de tambol na conseiller soki na moni ke ayoki so ayoki te on etali telemina makasi no linga kuba jewana te ebandela so répétant parce que ngai na mona ke masa na ngama kamo to sala parfois to sala ba jeune fille asala muso parler ki na ngana osipa na ngote na telemina makasi on suspend on pena na osipa na ngote. Sur les réactions, sur les qui déjà dit que c'est pas un problème. Barobi ma mère, baro ça monter na muscle, après c'est normal. Tu vas ndo bima déjà. C'est que babande ko lingana avant muto ba ndo bima na muto c'est babande ko lingana. Après ba personne ba rendez-vous tu comme na point bima. Parce que ba comme dans point de ba ndo bima déjà. So pe ça ne obundo ça pect. Ya loko kanyi moi sina na mobile.
obunisa mobile na to obunisa mwasi wana atikane parce que on perd de temps na pour que ça deux personnes d'aba monani nidité na bango zama pratiquement impossible to arriver en mibali bolingi mwasi d'abo ce cas bo mona dans autres c'est pratiquement impossible pour boyana. Vacances elingi banda papa mama moboti nyonso tinda bana na yo na Yula Academy pour na koyeko la musique culture générale surtout pour na concours ya génie en herbe. Magazine Kinshasa na biso réalité ya bana réalité. Yula Academy est un centre d'éducation artistique pour na bana to la kisarabana kobeta piano kobeta guitare cours ya danse pezali moi ba cours ya art autope sarabana eza moi ebele mingi baboti balelaka bana vacances bazo sala eloko te bazo telengana na babalabala tolobi ke makambo wana esengeli esila il faut échanger bana na vacances baza na possibilité ya koyekola eloko ya mutuya toza na cours ya guitare toza na cours ya piano toza na cours ya danse toza na flûte toza na dessin pe peinture dessin soki mwana oyebi kaza na talent dessinera bien akoyekola dessin pe na sima koyekola peinture tobakisi pe pour na vacances au génie en herbe. Génie en herbe pour bana baye ba makambu ebele ba bando sa ba compétition. Tobakisi génie en herbe. Alors, cours topé sa horaire et robanda ozala entre 10h et 17h. Et ça simple. So mwana olingo komisa mwana na yo ba numéro à téléphone na biso ezali 085 87 277 37 au tindeli biso SMS na numéro wana na kosenga na baboti toyebi te bana bazana motuya mingi pona biso bana na ba quartier bazotikala bazo yoka makambo eza ya âge na bango te ba musique eza na âge na bango te soki olingi kolongola bana na esika ya mabe pona bango pendant vacances oyo mema bango na Yula Academy na centre culturel Boboto to la kisa bango na vacances oyo lolenge nini ya kobeta ba instrument de musique to la kisa bango mateya ba information ma ebele ba kozwa sur Congo sur Afrique ba obetela bango génie en herbe et ko sala ke mwana mayele ekola na vacances ayeba makambo ebele opesi kombo ya mwana to ya bana opesi mbula na bango pe okomi eloko nini balingi kosala dès kokomi si bana nao tokotindela yo par SMS horaire so pomboni koza na crédit à SMS T mais oza na ba méga wana oke na site ya Yula Academy eza www.yula na 2u Yula Academy yulaacademy.org ok kuna okokota na kati ya ba anglais au mona place mo ba komi inscription o cliquer na kati o pesi na kati ya liste au mona na fiche wana o komi ba renseignement a mwana nyonso biso tokozwa ba élément na pe na sima to tindela yo SMS pona opesa yo horaire ya ba cours. Votre sécurité, le bon fonctionnement de vos établissements, les services professionnels adaptés à vos services et surveillance de toutes vos activités, pensez à Ratel Security. Ratel Security, nos services sont adaptés à tous vos secteurs d'activité. Ratel Security, c'est un service de qualité 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par année. Ratel Security veille sur les tours à bureaux, les entrepôts, les commerces et les espaces de stationnement. Ratel Security élimine le danger mineur et majeur à votre entourage et adopte les mesures préventives pour vos structures et leur bon fonctionnement. N'hésitez pas d'entrer en contact demain
maintenant au meilleur service de Ratet Security en appelant au 089 44 44 400. Rapidité, sécurité et assurance, c'est son nom point fort. Ratet Security, vous avez besoin d'un meilleur service. Coupe d'Afrique ezo banda kalaté Mama Diogo asaleli biso démonstration bolanda ba image oyo. Magazino Magazine Kinshasa na biso réalité ya banaki réalité ya banakino Magazine Kinshasa na biso Bozalaki bongo ebele ya kolanda magazine ya biso ya mokolo ya lelo ekomi na suka na yango poposana te kosabone massivement na chaîne YouTube Kinshasa na biso. Kinshasa oyo eleki partout. Magazine Kinshasa na biso